Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo à danger. Masolo à Bitoko. Congo France. Ok, merci très cher téléspectateurs. On a vu vraiment, Boza et Belé à Colande Mission, on a vu son à Congo France. Là, vraiment, je vois mon boss, Josué Didi Dipumba, grosse moulin, mais c'est un combien taille commercial. Bazuapi, je vois qu'on notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. Merci beaucoup aussi à Mouna, artiste devant la caméra. Tout ça, on a mingi to beta masolo, grosse moulin, Mouna, on a habité sur Rosala Boé. Grosse moulin, la plateau, on a zanga moroté, on a vraiment invité, on a Dadi Moula, la bouche autorisée, il y a hérité, Watana, Bessoro, côté na plateau, quand des arato bêta masolo, mais quand à moi déjà j'ai dit bonjour Dadi. Bonjour la grosse moulure, bonjour na ba internet tout ba Hollanda biso donc voilà. Ok, merci beaucoup Dadi. Moi un mon nom na batunyo so bazo so Hollanda biso monde entier. Na lovabino. Alingaka ko perfectionner boulot nanga pona sepelisa bino quoi. Merci beaucoup Dadi Moula. N'habitez pas tout vraiment babenga inga na zo qui peut temps vraiment ya rosala une émission te pour moi trop de voyages ndé Dadi niveau comme na trop de voyages pour comprendre vraiment parce que ça pembeni ya moto na tembe héritier Watanabe trop de voyages mais wa ça zongi grosse moulina lukie to beta masolo mais na rokende non côté non ya ba vidéo nanu avant tout d'abord on ba non côté ba vidéo parce que yo osa mieux placé pour na ko éclaircir monde daté Dadi Moula est-ce que vidéo on a tout monde qui a joli kitima na héritier Watanabe est-ce que c'est vrai ou faux na habité yo toujours là mieux placé vraiment pour na ko éclaircir monde entier makambo na tulubango déjà ils ni héritier ni Julie donc tulubango ils nango bango te monte makambo isila nango donc ya nango bango te nango ka batu moko boye baninga basalelo mo boya bien te na kombo héritier et puis kombo héritier bondongo ka BAP tangama na katité donc ya nango ba histoire to Hollanda te. Ok, merci beaucoup. J'espère que Dadi Moula a éclairci Bino. En bon tungisa na Bino te mikolo Dadi Moula bozo yo kanate. Dadi Moula bolali na album na biso to bandai kozela ya héritier Watanabe motana tembe album na biso grosse muli pas que na studio y aura déjà mais na habité bolali c'était dit à quoi Dadi Moula? C'était dit il y a travail. Comment? Moni to bandai tout ça qui plus en cheval, tout ça na studio. Tout ça na ba voyage, studio, ba voyage wana c'était dû à ba production. Alors héritier boya qui to voyager, aloba qui to travailler nan et puis ya boya qui ba concert. Yango zo yo kake, to vandi calme toujours kanate, to betate, toujours voyager te. Même pas répétition. Répétition en coulisses. Voilà. Ok, merci beaucoup Dadi Moula na habité soki bo fandi na nous po to yo ka kalate na générique ya mignon Abraham déjà na sur YouTube et zo beta to yo ki ba créer héritier Watanabe na 4. Bozo luka bo changer moi stratégie côté générique to ndeni Dadi. Et la musique à Congo. Wana na rolobela kututi biso to biso. Comme yo reconnaître que ça ba cri na biso donc Dieu soit loué quoi. Rendez-vous quand on a baflé. Ok, ça ngala lobby te ke za ya bino. Poto yoki, po grosse moula tambola rati bat babeta ma solo ke générique manzembo oyo. Eza question ya poids. Na ya makambo sur terrain. To bite la plus retirada. Timba. Ok, merci beaucoup. Ça langage que Dadi Moula babi motamayele à to betara masolo mais Dadi Moula na ebité album na bino gobima pour quand aux anon pe yo morote mais répondre non et puis to rekota représenter biso muto lelo yo memeli biso na plateau ponga na yeba ki na ngambo koto mais lelo na monye pembe na Dadi Moula mais Dadi Moula répondre non na question na et puis yo ndé muto za mieux placé pour na rekotise na plateau na ngapoto beta masolo. Album ebima na ngoka na mois na fin du mois oyo donc wana vraiment ba Ousmane Gouzele, mon ami Yoibibo Sepela. C'est jour te ka fin du mois. Fin du mois oyo. Petit nanga glodi matabisi ya ba glodi ba Sepela. Donc kalamingi te donc la fin du mois dans 3 semaines on dit que bimana. Babanga te. Wata na minito tolo bakiti jana kin. Aye pour lobito banda tournage à ba clip. Makambo za bien na bisa yo grosse molure moni disco yo. Ils a disque yo changer ba donner à makambo belé. Je suis jeune, je suis wata. Et puis na loba qui tout soit inter risque. To risque qui mena minito risque na biso qui risque bien. Obi yo boule peut-être que non zo cote ça loboko place wana nyoka za. Maintenant zo ka diamant wana nzo ko cote ki loboko nyoka pe za na été au super diamant au te qui on voit minenge biso tout ça là. Ko banga note disque za disque ba disque. Ba Alex Mwini ba na ba kati ozomona
Donc nayebi te na koloba nini disque eza mama na disque boko sepela eza na makambo nyonso na kati l'album des albums yango ozomona ke makambo ezomata makambo ezoya Cosmo Lire ba mère Bacardi Karine Mangele Simula na niveau ya Paris wana bazala toujours ya kosepela pour disque ezo Dadi Mola très bien habillé ba ebisa ngano so yambi Dadi Mola en tout cas to ebité balwa ba tuna Dadi Mola la tanga ndenge wapi bilamba Dadi Mola utara wapi Dadi Mola yeyo bokozwa numéro ne bino mo po ba déranger nga tango la tara ba soda wana donc na ebité Dadi Mola moni ba biso tellement que to solo la bien na ocho bisao ki ba mère Bacardi ba na ba poto wana Karine Mangele Simula baza wana so tali côté kuna ba fiston ba la boss baza so ko tali côté kuna ba vie na biso sele kasala Kongolo bazali ozo mona ba Ousmane Gouzele mon ami ozo comprendre baza wana ba Glody Matabisi baza wana ozo mona donc makambo yo ya nango makambo te ke non ya non biso donc to boya ngwanzu to boya ba Dubai to boya ba nini donc biso mo sans dire que bouleka ke ma tante chérie mo wazana ben industrie bilamba Lidi Moula motema ya papa Victor Makanza osomona na batata mwasi nanga baza na Mireille Moula motema ya tonton Olivier osomona donc makambo eza bien makambo eza nango bien côté olata kutu et puis tout ça la boss live à la bien tembe jamais c'est la merci beaucoup Dadi Mola on dirait oye yo mokote na ebité il faut accord no soko rokoti c'est la biso ye na plateau à côté na plateau to beta masolo Francis oh vraiment azala ki pembe ni menga na olobate mingi azande na plateau na so na rokota na kati nanga to beta masolo ka ndenge zalara mais quand moi déjà je dis bonjour Francis. Ouais, bonjour à toi Grosse Molir et puis na pesi bana pototo bambote donc puis bon retour na Yemoko la cause à nostra héritier ouata la Paul Gamontona Tembe babil héritier de la musique africaine parce que tout à l'heure na ba famille tout so père alinga dae be so père agomi na âge moi ça la testament binoté richesse nanga fona tikela ngo héritier fona tikela ngo pas moi na moko mono azamae le wa ko mema mikumba kwa yango moninga non l'héritier de la musique africaine album retiré des Akoya. Donc on appelle ça Rodrigue Atatouf le parsec. Mais na ka tsotenga na ebakio et pas moto na tembeta. Si yana ngoka masolo ya parcours mulai. Dadi Mola. Mais ndenge nini ya koti na ngata masolo na ebite yo moto a mieux placé pour na ko éclaircir biso vraiment to beta masolo ka ndenge zalaka na monye lelo pa komi pembeni no pembeni na moto na tembeza dia nini stratégie ngora ya ko ibara zo continuer to ndenge ni po parce que ta peut-être bino boza trop fort yango bazo ya to ndenge ni Dadi Mola. Ti moni esika baloba esika batu bavandi mo sa kitoko azanga te. Siko esika ba orchestre ezali orchestre malamu ezanga te la team Wata. Francis c'est un soldat, c'est un gardien. Donc voilà. Il est là, donc je peux dire que je suis la première personne à rejoindre Fond Nanga au Benga Francis. Nga. Ndeni nogo S style lopé nokoza. Et à plaisir. Nazala etronga moko. Et moko buna ko sala pe mamulanga ba mulaskin hein, au sentir le travail oblige. Mais comme je joue avec Francis, mon idée est maintenant de départager donc on a ko sala pe makambo ba mulaskin, di ba skin pe azawana travailler à défendre toujours cause Francis est là donc Aza soda donc yanango koibate toi na idéologie il y a tout choix c'est un risque idéologie yangwana na ebité Dadi Mola bo bandi mamba oyiba oyo ngomolanda na ngata ba maison mende ba banda ozozo bino pe bo na idéologie bo za bana ya yango bino pe bo système ya oyiba Dadi ya toi na makambo maison mère ti to beta utu maison mère nzango quoi donc toi na makambo ya la team Wata na ndenga bien ala bien po ou sentir que non tango tozo sala ba makambo ba vient na biso ba Alex Mbwini baza ba otala na ba lisumo boy ba Karine Mangele Simula ba otala na ba lisumo boy donc il faut to kinda na makambo ngo na ba ndenge moko pe boy donc o eza la team Wata tango moni Francis c'est ça ngo polele o nyoso roza moi je le disais moi j'ai besoin de gens forts Francis est là pour sentir peu de grenaille donc ngana qui na ba poste belé chargé de communication chargé de presse attaché de presse directeur en marketing mais aïe to kaboli chargé de presse et des affaires sociaux des affaires des réseaux sociaux oh bino botie na kati ya mouvement voilà. OK merci beaucoup na zongi na Francis Lokwa déjà Dadi Mola petite permission to beta masolo na ebité au sentir côté ndenge
Donc il y a un boulot, donc avant bazwanga vraiment c'est sans polémique, tu vois. Parce que avant naïa côté nazala qui na utaipé côté mobo nana parcours moulai. J'ai parcours menga na ebakio kuna logo balongola yo yongo tala poste le dolobika nona ke na pembe na dadi mola côté wana ya ba jeune ba solo la bien ba jeune na swag ngape na zala pembe na bango tondenge. Même pas Christian David à Côte d'Or. Na Paris, les garçons swag de Paris, Christian David à Côte d'Or, Baby Maramnaolo, Baba Sernanga, ami parfumeur, Madame Lina Chiswag, Baby Maramnaolo. Donc, dans un projet, normalement, je devais aller au Sala Makamunanga na Bangola parce qu'il y a un projet dans Moussou, mais venanga mobo Nolan Charles Mulumbu, il y a un petit nangai, wana talamo katinayo. Au lieu de vendre nanda kuboye, mais quand on a frappé porte dans la team Wata. De yango penagi na frappé porte. Et puis, on a comme lettre, on a présenté qui lettre n'a pas d'adi. Et puis, on a ça légalement. Et puis, avant, on a comme là qui caporet, je suis nazalagi quoi, non, quand la France dit bah, yo le boulot chez Bissonde, ni accordé ou quoi. Et puis, il est d'accord à accorder en haut. Et puis, un grand merci à geste à Salagi parce que soit ça peut monter mamabé, en a chapé clé. Bagino, tout cas, il a biso sans problème, beaucoup on a bino yé. Et puis, lettre yango déjà est confirmé donc lettre à la team Wata donc na ebi ke accordé à côté vraiment na kata mouvement pas banda musala na donc voilà merci beaucoup na ebi ke ba gelor masungi ba maramna lo ba di domba la parzouri ya depuis les États-Unis ba Gino Itema de Las Vegas wana batala team Wata ba Joe Modango ba Hervé Mwanzaka qui Casper donc na déjà koto na la team Wata toujours bonne la retirade parce que album mo kilmo bezo c'est là-bas yo l'héritier de la musique africaine donc c'est ça. OK, merci beaucoup Francine Rozolanga yo tombingita la prochaine de Noluko vraiment to beta masolo vraiment nazalaika na posanga na baki na royambo na nuyo moko te faut vraiment accord à Dadi pe Dadi permettre ngai na yambo lokwa to solide na plateau monde entier pe et c'est monio de Josa Pembeni ya Dadi mo la Pembeni ya héritier watana be moto na ndetembe à la prochaine na rozoyo pe yo moko to beta masolo mais nazongi mingi na Dadi vraiment bozo promettre ba fan na bino monde entier to comme na biso vraiment ko chiter poto clan émission na biso Dadi mola ozo promettre bino yote me bino groupe na bino mobimba po yo zala wana de temps en temps yo kaka ka ndenge balobara to pesa bino nde ba artiste mato ipo na royoka banzembo malamu ba générique malamu Dadi mola ozo promettre monde entier zo landa biso ni Papi Masuta Skan Cédric Aloy Sambwisa mon pote mon frère na rola kabino ka ki jour disque oyo ko bima beaucoup sipela parce que mama bamayele abatebele za Niki Kota kati yote mola moni Niki Kota za wana abengaka tozo sangisa maele Oshi garçon naturel za wana bengaka to sangisa maele mon général Akafulek Stomy Boy tango zo benga tozo sangisa maele Jemima la fille à papa tango babengaka tozo benga to sangisa maele album mo tozo bombela batu toutes les bonnes choses du monde sauf les insanités. Na disque o kaka ben insanité ezate mais nyoso ya malamu ezali. Merci beaucoup. Dadi mola est-ce que yebi vraiment retirade da batunyo so batieli ngo miso? Est-ce que vous êtes conscient que batunyo so batieli retirade da miso? Naza conscient en plus ba na raison o tiela ngo miso parce qu'il y aura que du bonheur. OK, merci beaucoup. To comme na biso vraiment ko chuter poto clore na émission na biso mot de la fin na yo et pour que na biso na ba dédicace poto clore vraiment na émission na biso. Poto clore nga na oyebisa bino ka boze la retirade. Ils ont bima bo CP là donc la fin du mois au besoin na bino yango nous quoi quitter lelo pour na tournage à clip ya générique na ya rumba moko quoi donc voilà bo za la CP là mais pour na Francine na roloba confiance au bino ba na poto bo pesanga ndenge boyo kaanga pour lelo na poto wana en tout cas na internet ils ana mututa lekinga na succès bo pesa Francine Dibaya confiance au yego sala bien tonton Zidane Fikula en tout moment, en chaque instant, si vous en avez besoin d'informations, mais Francis Dibaya, il est vraiment habilité. Il y a vraiment Niki Kota, Mambo Théâtre, Cédric Aloy Sambwisa, Papi Masuta Skan, Jeff Lokadi, mon ami, mon pote, maître Jeff Lokadi, n'a pas su Mambo Tessikozali, Mère Abakardi, Karine Mangele Simoula, il y a Sele Kassala Kongolo, mon grand frère. Bambote nayo na pesi mbote na ya Alex Mbouini pe na présenter ba condoléances nanga auti ko fait la neve na ye na Afrique du Sud Coréoya semaine toujours banda donc to zala ensemble
et batutu oboningara Dadi Moula. Donc viens nga Rigo Manso le roi de Bateke. Le numéro de téléphone peut bonga sur bandele sur numéro de téléphone. Numéro de téléphone plus 243 89 98 00 332, donc plus 243 89 98 00 332. Voilà besoin. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup Francis. Tout kabala bisono moi les personnes numéro de téléphone et puis toke na ba dédicace pour to clore l'émission la prochaine temps on royambonde to robeta vraiment masolo pour Dadi Mola on royambe les sous après retirada. Donc reste à suivre toke non na Francis. Donc numéro de contact est allé parce que oui. Donc numéro de contact est allé plus 243 9 90 65 40 56 plus 243 9 90 65 40 56 quoi. Naebi que ba principe la lombonji para français ba Hollanda biso ba tuneti ba matsananga alimaton le bijouté ba Hollanda ba Julia de Luxembourg. Na pesi ba bon week-end ngai na Gisèle Nzinga la Norvégienne na pesi mbote belé na bosanité le DG Hervé Chris Ibomba na pesi ba mbote Stéphane l'Esprit na Brazzaville. Vient nga Dostal Chikanda Sido Kambanji, ma cousine Juste Sali, Fiston Ingani depuis les États-Unis, mère Nabiso Manuela Bakoukas, na PC Bambote, Jacques Chikia, point d'interrogation, Christian Kinoa, président Kadimana Dubaï, Trimen Mimpia de Dubaï, Isaac Suède, Jacques Moko, on a bienvenu Moko, je vous salue, Rodrigue Bagala, Mike Lovalova, Paté Samba Sambaleta, Bendol, ce festival à Bilele. Et puis j'étais Bilomba, Papi les rois cartes illimites depuis Maroc, Gauthier Mouyassa, Guy Machine dans les Presta, Pompidou Massi la leader, okay, Papi Angoro, Rodrigue Katatouf, les Parsec quoi. Ok, donc, merci. So Dolandi Francis n'a pas dédicace aussi, c'était Dadi Mola protocole on vraiment na émission question moko na bossa na ki maison gelinga collègue na biso moko oyo na kombo ya Ken Pia Pito Pali. Na minute auto ça l'émission boy Ken Pia côté qui depuis hier na prison à côté qui prison na moi car émission na biso to salara Kofi Olomide oyo akangisa qui oui présent Kofi Olomide oyo vraiment akangisa qui Ken Pia aza na minute na prison tant que yo ozalaka vraiment pembe na ba artiste ozalaka tout le temps pembe na ba journaliste comme conseil oki ko conseiller moninga na biso Ken Pia nini oki conseiller pe président Kofi Olomide nini. Président Kofi Olomide, c'est un supérieur d'abord, c'est un papa par rapport à Dadi Moula. Ce que je peux peut-être lui dire, c'est notre papa. Azwa déjà bakou ebele na mokili, za na kumo côté peut-être oyo azwa ya mokili. Koleka oyo. Donc voilà, je crois que avec peut-être ma demande, naza nanga fourmi na koka omemanzo côté mais moi présence remarquée wana qui est fourmi à matela kinzoko et koki gola kisama na osenga pardon à limbisa Ken Piana azaka amwana mais pour na Ken Piana pe na bino corporation na bino journalistique si je peux demander manque ya respect yango succès te yango buzz te yango pe information te la vraie et la bonne information c'est le travail comme ça quand tu travailles bien je sais et je crois que produit na yo qui est ton émission écoutez Kamanango. Tu vois? Et toi yeba ko peser ba mon abiso toi yeba ko yeba à qui on peut adresser bah paroles méchantes et à qui on ne peut pas. Tu vois, la vie elle est compliquée. Regarde voilà aujourd'hui l'essor de notre frère Ken Piana. Il est à la prison parce que kaka munoko ma bouche va me tirer tu vois? Tout ce qui est là Ken Piana pardon babiso to tikali boy to ibaka koza la respect yango mona les gens me disent que je suis intelligent et je parle bien et non par rapport aux insultes la vérité tu peux bien le dire so ba tunyo le bis je dis la vérité par rapport ya boy mais ko kotara makambo na buzoba to ko répondra na buzoba ezala bien makasi mingité donc voilà na sengika pardon papa Kofi Olomide le quadraco Raman leader des leaders makambo belé pa ya papa wana pas ya tonton wana, pas ya vieux wana, pas icône ya musique wana en tout cas, bah pardon et belé à limbisa Ken Piana peut-être oh yanga et koki peut-être ko yo kama limbisa voilà.
Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Là, vraiment, je vois mon boss, Josué Didi Lipumba. Merci à toi, mon boss. Grosse moulin, mais sans que commercial. Je vois encore notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier beaucoup. Bon anniversaire aussi à Malolo Nzamba, maman, les 17 ans déjà. Toko fêté, à Kiena Bangoka, na contention, na Watis de to. Merci beaucoup à Dieso, la London. Merci beaucoup à maman Emeline Zemamote, ma tous pepele Mbetolo. Merci beaucoup à Jolie Moussé, Imote Mabatuya, Alain Binadam, Bassi Bakeseni, Nzambe ya swag. Merci beaucoup à Consolati Mambu, Balobi, Maneke Nanga, Cindy Nanga, tout ça la rende Tolobaki. Merci beaucoup aussi à Mouna, artiste devant la caméra. Merci beaucoup à Bayana Nanga, nous sommes travailler en Congo, France depuis Paris. Babi Nora Digital, Babi moi c'est à Pembe, Koto, Toana Moupandi n'a pas parole, si Babi Zonga bien, à tout ça la rende Tolobaki. Merci encore à notre boss, je sais Didi pour bataille commerciale, Bazua, puis Oumela Robo Yayo, à Luki Nepe Bango, mais les chèques. Merci beaucoup aussi à Vieux Gauthier Mascotte. On est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Compte-moi déjà mon âge de merci, au revoir et bye bye. Congo France. Site ya Tolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.